Bon wana. Ba vidéo mitakala na vidéo longola. J'accompagne juste où est le mal. Natindi ocha focalité. Je veux plus jamais ko chaobe moi mokoloto. Bon wana. Mitakala longola. Ba vidéo longola. Kofinga tika pe. Koyiba tika kutu tika. Mais vous pouvez donc imaginer que Ebembe Yamama Tchalamwana et Ekobima, dans les après-midi, après avoir au Salabakita Mata. Et cette maman qui s'appelle Maman Liv, Ayina Bis. Bis. Plein à bateau. Bis, oh, et le cola, baké au bout là. Juste pour chercher la paix. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous bénisse. Et ce qui s'est passé dans et puis mtache peo to mona ouais. So ite famille wana ngeli ça ba sabotage ba kofinga n'importe quoi. Si aujourd'hui Kimia Oeza c'est grâce à cette maman. Oui maman Tchalamwana leli alela mindenge falaki alela maté. Très bien. Maman Tchalamwana zapinda baoba monde balela ba papa wemba balela ba pepe kale ona bango ezanengo ba kester ezanengo faki la bisope Tchalamwana. Mais côté à gouvernement, côté à maman Olive Lembe, Kabila na pisembo te bon ba joyeux Noël nae, ba sali be fort wana. Gouvernement pesi palais du peuple, ba décorer pe. Ba sali ba kokon sala maman Olive pas sali pe o kokon sala. Mais sauf que maman Tchalamwana alela mi na ba honneur au falaka zwate. Au Congo il fallait épesa ça été parce que à servir biso. Très bien. Biso pe même na ata mutango ko bando lingue tata boza partager parti politique mon côté ata boza ki opinion mon côté quand même il faut qu'il to lelae na ba respect na ba valeur o azanango lelo tom c'est la le Tchalamwana ne peut ko la ela uti vous comprenez tala sabotage tala ka podium ezame batu ba vide le dit bande kwa Tchalamwana ba na mauvaise foi penza. Oui. Apparemment bazali animé na foi moko boya malamu ou nous tous tozali na ba entre parenthèses. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision. Merci na Bandeko Balandi sur Top Media Télévision. Soyez le bienvenu. Elamba Sika, Bandeko Balandi, Onda kwa Sika, Anea Sika, Makamunionso ya Sika. Un grand merci à Sarato la télévision parce que elle avait promis na ba fan na nyonso ba meilleur fan que 2022 tokosi lisango boete 2023 photo kotango nanda kwa Sika na Elamba Sika. Voilà pourquoi je vous informe, mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien na plateau ya Sika Ezwami Bongo na boulevard ya 30 juin na commune ya Gombe. Ici Kaboni Moussala est commis. Dorénavant, vous allez commencer à suivre deux émissions ici au Ekobanda Koleka. Joyeux Noël Nabanda Kunabino, joyeux Noël Naba famille Nabino, Olga Mokonzi Yakabe le boss. Joyeux Noël à toi, Papa JC Coiffure. Joyeux Noël à toi. Mais Papa JC Coiffure, Nakoti Kamaloba et pas Saratola. Ma mère fan, le maire abonné, je vous salue. Un grand merci encore une fois à Saratola parce qu'il a pensé aujourd'hui, bon, des livres, ceux qui ont quelque chose de bien. Il y a sponsor officiel. Il y a Saratola Télévision, il y a Fondation Sarah, de tout ce que fait Sarah. Madjabou talent Ozali Madjabou gospel Ozali pour la compétition ya bana na nzambe ba nyonso bakumisa nzambe. Un grand merci. Voilà pourquoi aujourd'hui Saratola na équipe na ye ya société na ye parce que Saratola c'est une société, il faut qu'on se le dise avec ba document nyonso ba F90 ba tout eza wana elle a pensé j'allais dire la société, elle a pensé na Madjabou talent, Madjabou talent, une façon ya kolata Elamba Sika, Papa Roy, Maman Mariam, Saratola a pensé na structure monene Madjabou talent. Merci. Un grand merci aussi de l'autre côté, il est toujours avec nous. Merci de l'autre côté, Azala toujours Wanas, notre sponsor aussi J-Magique Adassa. C'est-à-dire c'est pour les femmes, c'est pour les hommes. C'est vous qui avez bataille à ma baie.
hein, bataille ma bewana, ba Grèce eza moi trop libumu. C'est-à-dire il faut moko par rapport à système yendu ça faut pas tombola libumu. Voyez, j'imagine Adassa est là pour azong son na taille normale, na taille initiale. Bilial ya eleki bino ba formons le leki, ba bilo mindele leki mabumu ezangi forme voilà. J'imagine Adassa azawana. Bo salango confiance bandeko balandi ya Sarato la télévision, bino pe ba yeboko lana na ngamu ya Top Media télévision, Musala et Bandi. Nous avons dit quoi? C'est une nouvelle année makamwa sika. Boko mona pe après un temps na ba bande passante na biso, ba kombo batu ekozala lisusu te pour un temps jusqu'à ce que on va essayer un peu de régler ba situation nyonso parce que avant kokota na bande passante eza lokola buku alola il faut ocha mokoloto c'est-à-dire au solola na direction commerciale ba publicité on en a besoin sima nyonso etonda hein sima nyonso etonda tozala vraiment ebele awa pendant ça il a dit mon salam alam le meilleur fan le meilleur abonné je vous aime beaucoup vous avez été tellement super pour nous durant toute l'année. Président Bébé, Maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karwan, Angelou Yankolo, Sol Mbemba, Fatoudou Conti, Makiala Kumba, Tata Po et Fapekato, Jenny Beta Industriel, Nzambe Azalanabino et pourquoi pas Maman Mapassa, la grande sœur à Saratola. Un grand merci aussi na la Privado. Hein? Amélia Mweba, y a pas de comme toi. Oumeli, Amélia Mweba. Nzambe a continué ko pambola yo. Azalanen, Madeleine ou Medellin? Madeleine Aketa. Il est vraiment à Lukako commenter biso. Donc te ma kala kuma déjà sur kota ki tongo. De sur kota ki dana buku. Edwige Kalala wetu Pamela nani? Pamela Kabeya, Pamela Kabeya, voilà. Un grand merci aussi. Papa Edi MK. Général KS, je vous salue. Un grand merci encore une fois. Non, KS, hein, c'est qu'il faut. Angelos Karwan, Babi Omtokimisi, réseaux sociaux. Angelos Karwan, Nakimisi, réseaux sociaux. Des livres, fongola non. Des fongola non, do des livres. Kosa ba vantane des livres. Zela non. Fongola non. Aveugle. Nazali aveugle te. You is aveugle. Non, on a aveugle te. Depuis journée va lobi que Angelos nga moto. Réseaux sociaux mobimala ba commentaire, basi ba ebi ke yo moto pekisi okoma bolingona Angelos Karwan, okimisie YouTube de yo moto ebisi yo ye oye na YouTube nanga tadi okuti ngana ba abonné nanga ba fan nanga. En tout cas, ils a promis sérieux na bon. Sol Mbemba omoni yo makambo okomi ko koma na ba commentaire conséquences non te wana yo liokene na mo wana koma asuste mais siko ngai na salini yo obina ye o promettre ko bala ye atika ko na ba commentaire Angela sa yokuta Angela sa Sarah depuis jour nini yokuta ka Angela okati makamela makati ba commentaire ngaba example Angelos azokosa kabino Angelos, moi na batu héros peut-être elle est trop busy, trop occupée et puis moi là na solo kana yete na privé. Je n'ai même pas son numéro. Siko poni a mais Sol Mbemba yo mutu oyaki na sujet que Angelos akomaka te pona ngai prouver biso le contraire. Maman, je n'ai même pas son numéro. Moi na batu. Je sais que c'est une fille à linga mingi discrétion, une fille trop calme mais yo c'est là non. Sarah Papa Diego na moni émission oyo ezalaki pona ouverture ya place mais na moni te do lingi ekoma makambo te tika Papa Diego donc yo te mais yeka nde do côté langa ye muto à côté langa oyo yebité omona te wana numéro nete mais quand même au comme na niveau au lobake c'est une fille bien, c'est une fille polie, c'est une fille calme boyeba ni wapi nazo yanola yo mama zela Sarah nanga question sur Angelos Karwan Sarah mais qu'est-ce qui se passe avec toi ozomona zela na bumsakiti Sol Mbemba moi no yo komba Sol Mbemba auta wapi ye mutu azopelisa moto Sarah Sol Mbemba lelisa na président bébé je n'ai pas son numéro nga soki na lobi que non c'est une fille bien
So dans le but que c'est une fille bien, c'est par rapport à ses textes. Lorsque Ayak en a live, Azo comment tu sens que non, va texte s'il te plaît, s'il te plaît. c'est des pieds Ezali sur terre. Mais ça me plaît pas déjà. Ça la analyse. Mais aussi mi place moi fan nanga na linga mingi po makambo pe si la mutoka tango Angelos Karwan. Yo oya pa nanga oloba nanga tata moi si aba nanga Angelos azaka marié vrai ou faux. Tetadi perso wangani na bimisi nyonso na o continue ke po ala lobika intro côté lelaki mais so wangani na sali terminaison. Mais je peux demander parce que dans mon cas c'est une fille elle a comme n'a pas comportement bien n'a pas commentaire bien na tout na kaka so ka marié ou célibataire et après na quitte. Est-ce que na kopé qui ça y est là osuka ki wana ça va to ban émission tena tuni to ban émission bon comme aneti na ko selo to kota 2023 na lingi lokuta te bon yango pe na ndimi ke na tuna ka yoke so azaka marié ou bien célibataire pour nga herba live na biso ele kaka je prends le temps de lire le message na mona ka ba virgule ba accent ba réflexion en bas eza lokola maman Nathalie nana Musibu era yaka po koma tu sens que azoko koma. Bon, to bande émission, bon des livres. To bande émission wa Sol Mbemba, mbala suka no boa ko lusute. Po na moni moto mutazo pelisango ezayo. Tika Sol Mbemba retiré. Retiré parce que nga na ba preuve oyo loba na ngasio Angelos Karwan. Po suka wana tena si sa terminaison. Te sara bon anasika na moni nga pe na okota sous donne ba problème te na bato. Na loba kaka. Non, ce qui yo ko loba na yo loba mais ngai na okota na nga na problème na bato te. OK. Donc sara to ba émission. To banda émission ezala makamu susu soki osoli libanda caméra ko yaka na ngona caméra te. Non mais c'est pas bien. Hein Bochwale, est-ce que donc ezala bongo vraiment? Est-ce que vraiment ezala bongo vraiment? Bon de livre. Est-ce que ça Fille ya mutakala. Nzambe nangai. Fille ya mutakala. Betango kara. Fille ya mutakala. Betango kara. On a mon dire côté à batterie, faut pas être. Et qui est bien. Fiamu mutakala. 2023 moto okota est-ce que mitakale kolonga na kati voilà bonne année à vous tous là joyeux Noël na banda kuna bino bande ko balandi Sarato la télévision na linga bino mingi sincèrement vous avez été super maman Bijou Ketani oh non maman Bijou maman ba 90% mais Tempo. Maman Bijou, un grand merci maman. Son mari c'est papa Jean-Pascal Leka na benga ye boss. So ba lumière te papa na lega ki na longola do balinette mais so na longoli balinette awa. Mabe koti. Maman Zozo, la femme de papa ne mavakala nzinga mis le respect maman. Hein? La Cour suprême, maman Déborah Lubanda, kilo mère à Calgary. Mais t'as dit Berthe Condé, maman pardon. Berthe abenga pona yo. Berthe m'avait appelé pour Sarah. Alors, Sarah, alobi nanga bongo. Berthe Condé. Berthe Condé. C'est un homme complet. Et puis, est-ce que yo yebi ke bato poto belé ba lokuta bolimbi sanga. Ba o ya lokuta na yebi ke bokolo ba mabe nanga mais au 2022 aussi là, non kota nanga problème te. Et ça bato mesus yé moko abengi yo pour te dire X na ko sala boye pona Y. Okoluka otangi 26 lettres nyonso ya alphabet okomi koluka to baksa 27e mais Bertin Condé quand ce qui a lobby na 12h c'est-à-dire avant comme à 12h15 cela se réalise un homme complet maman Yvette Mbangu un grand merci à vous tous là un grand merci aussi à Yvette Mbangu maman un grand merci à Fifi Wechi la star depuis François na émission Ezo Banda Boye non peut ça siko maman Sarato la maloba. Donc ça la analyse oyo pour tenir biso rigueur té parce que ça va choquer beaucoup de personnes. Hein, ça va choquer beaucoup de personnes na analyse oyo. Mais tout ça là justement pour vous apporter la lumière. Ah on déplace boina rabiso. Yes. Là to là. Bonjour maman.
Bonjour Sadingala. Bonne santé. Joyeux Noël, na bandi konyo so bozolanda biso. Je pense que les lois à partir à 0h, je serai en live. OK. Sur TikTok, je serai en live sur ma chaîne YouTube. Je serai aussi en live sur mon Instagram. Ça la live Très bien. Et puis sur ma page Facebook justement pour remercier les connaissances tous à Bango en contact, en collaboration, abonnés, meilleurs fans, tout le monde va soutenir Kinga chaîne financièrement, moralement, physiquement. Dans un live mon pour honorer mémoire Nabino. Donc voilà, merci beaucoup Nabino Nyasto. En tout cas, j'ai manqué les mots, mais je vous aime seulement. Très bien. Merci Papa Tadi. Merci beaucoup Mama Saratola Nzambe Azala Nabino Boyende to banda émission Nabiso. Mama Chalamwana est partie pour ne plus jamais revenir na ma belle oyo ya ancêtre Nabiso. La disparition Mama Chalamwana. Lobi ezalaki enterrement na ye. Saratola face ya analyse oyo. Tu étais présente. Et puis j'étais étonné, Sarah n'est pas dans des matanga d'Adenine. Mais Maman Chalamwana, depuis que Liwana y est, Tina Souka, Sarah Tola a été là. Pourquoi ça la doit analyse Nini Nam sur le plan général? En fait, avant de répondre à la question, je vais annoncer que je vais inviter. Très bien. Je pose à la disponible. L'obit au Keneroliana va orphelin à partir à 12h. Très bien, je serai là. Yo le cause à nous aller m'bawana poto matara aboiti. Ouais, moi pour les orphelins n'a pas temps libre. Oui. Les filles indiennes, donc les kuna même pour 1h30 c'est la fille indienne au lobby ngana rotia fille indienne na tima kolo na tie bapne et bano rouler yo liboso ngana zolanda na sima to ndenge to ça fille indienne était parce que yo fille indienne on a cortège na mutuka na mituke beleti au lobby ka pona lobby o kabelanga moko lobby ka pona tambola na ko bimisa mituka nyonso lobby pour tout ça fille indienne. OK. Voilà. Notre fondation est déjà disponible. OK, très bien. Donc, ils qui plaque nango et comment circuler normalement et on habite ça la file indien et tous appels ils sont montés tous appels à inviter la surtout invité. Très bien. OK, t'as dit. OK. Wana mi tuko o balobaka na mona ba live et salemi kezalaka na yango ya yobu ya majabu. Ouais. Et puis je vous promets aujourd'hui nazali na matière. Matière moko be ba utu ko pesa nga ngoka sikoyo ezali brit. Internet et la moto lelo. Boya ozonga sur na plateau. Ah! Les cheveux bleus. Mais là apparemment au pèse sa matière en janvier. To yom to aussi sa matière en décembre. Internet pèse ma ligne. Te nazo pesa ngora choix ezate mama to pesa ka. Alors programme na biso lobby to ke liana bana bande wona ba orphelin bande wona yo bande wona ye kuna bande wona bino batikota la biso. Très bien. Ngana za déjà prête en tout et pour tout parce que na sala on a libenga nanga. Alors yo mutu pe omonique na za na makoki. Na koki kosomela bana wana ta koka. Atalipa. Lipa ba mela. Koyi ko benga na ba numéro nanga contacter biso osali contribution na yo. Très bien. Nga kutu na préférer za ka biloko. Olotinda no mbongo pa nanga so za pe na frère no awa ko tindela mbongo no pa frère nao. Asomika biloko biso to keka to récupérer. To récupérer to accompagner ngo. Et à part ça pen to za susu na descente mususu le 29 wana na hôpital pour na okeno bimisa ba mama o bakangami na hôpital pour na mbongo parce que oyebi na sala ngo po ani Italie. Nga mo pe na loba ngo na kangama na hôpital. OK. Na dasa dans makoki. Ezalaka te. Donc voilà, Laurent Nzamba meki opesa biso meki quand même pour pambola biso. Pourquoi pas so Nzamba pambolinga banda janvier na simbi bambongo ibongo ka na décembre. Moi mon ka pona sepelisa bat pona jour moko bandeko bana pasi ba olela ba oluka pe lisungi. Kasi Nzamba wana pesa biso. Biso pe photo pesa pe bato. Très bien, c'est ça. Pesa biso gratuit sans condition. Merci. Voilà pourquoi le 29 p yo pe muteme tuti sami olingo bimsata maman moko na hôpital. Ko hésiter te au contacter biso. So ipo olingo tinda za ndeko na yo ayena mukwabu na yena maboko. Toke na ye accompagner soko mbongo oyo tindi ekokata ya des maman. Afuteli des maman. Soko tindi ya 3 personnes, afuteli 3 personnes et zala lokumu makasi pona Nzambe et surtout bana Nzambe bato ba ututisa na sujet oyo. Merci. Pour contribuer aux amalami mais quant à moi na part nanga
na bombela ngombongo banda janvier déjà 10 décembre. Très bien. Donc voilà, Tadi vous a invité. Merci beaucoup. Je serai là comme d'habitude. Je vais accompagner cette action dans Dengue Yamalamu. Moi, j'aime bien que ça la œuvre au donc éthique à la pour du bon parce qu'il y a des patrons au Bakinaka à 7h 0h raison anda azaki na barba mon grand prêtre après avoir commis là à la fin merci à la kate mais les orphelins na babola wana bakangamaka quand tu poses acte wana ethically durant toute sa vie et puis na beaucoup alola ekomami na tuna une question l'analyse sur déroulement ya matanga ya Tchalamwana et puis Sarah du début jusqu'à la fin pourquoi au Luka qui kozala du début jusqu'à la fin ya matanga ya mama Tchalamwana. En fait déjà dans le début jour yamba ngata dina bisakao que nalinga ko soutenir ba femme exemplaire ba femme forte. OK. Tchalamwana aza parmi ba femme forte. Aza exemplaire. So salama ikenza pesa inga makoki ya kopesa batu ba trophée ngana ngana pesa Tchalamwana trophée. Très Elle bien. mérite. Alors liwana e ezaki passe na matoi malgré ça qui mutu mesana kité maza artiste préféré nanga. Très bien. Alinga ba mutu ashinae naza osepela na nenga zo valoriser munoka mboka na bango partout à défendre bango même na Europe ata mindele ba yebi chilu bate me balinga musique nae. Très bien. Voilà pourquoi na baki non icône na biso mo akufi ngape na mwasi il faut nazalanga moko. Très bien. Voilà pourquoi présence tanga ezalaki vraiment remarquable na matanga mama Tchalamwana. À ce qui concerne ndenge matanga eleki et tout oui mama Tchalamwana alela mindenge falaki alela mate. Très bien. Mama Tchalamwana zapinda baoba monde balela ba papa wemba balela ba pepe kale ona bango ezanengo bakester ezanengo faki balela biso pe Tchalamwana. Mais côté à gouvernement côté à maman Olive Lembe Kabila na pisembo te bon ba joyeux Noël nae ba sali be fort wana gouvernement pesi palais du peuple ba décorer pe ba sali ba kokon sala maman Olive pas sali pe o kokon sala. Mais sauf que maman Tchalamwana alela mi na ba honneur au falaka zwate au Congo il fallait épais ça a été parce que à servir biso. Très bien. Biso pe même na ata mutango bo bando lingue tata bozo partager parti politique mon côté ata boza ki opinion mon côté quand même il faut kito lelae na ba respect na ba valeur o azanango. Très bien. Kozala na parti politique mon oyo lingara te yango tende opekisa biso to kunda mama Tchalamwana na ba honneur musical na été parce que elle mérite. Mais ezala qui passe mama Tchalamwana kunda mi lora politicienne. Peu importe il y a parti politique ou yazala qui balélier bakundier mais famille artistique na ou à servir en pendant toutes les années carrière na mobimba plus de 30 ans. Yemo na landa audio mo ebima loba que ngata na soutenir parti politique na olukana comme gouverneur te na tika la ka musicien. Donc azaki penza muzikana. Mais maman wana a eu chance ya bande connaît ba musicien balela été. Donc moi regrette à côté wana mais côté organisation matanga elle qui bien ma camion c'était l'équipe bien mais maman a mérité wana. Très bien mais apparemment aussi Deina yendeti ezala qui politisé ni était la présence de maman Olive Lembe Kabila peut-être on allait encore voir plus que ça Sarah on a pas statistique lorsque tu avais vu ça est-ce que c'était aussi quelque chose comme ça? Bon et cause à la politiser, oui, parce que Azaki, membre d'honneur, na parti na PPRD. Très bien. Voilà pourquoi tout le monde a eu grande partie politique qui a PPRD, Bazaki wana. Notable Nyonso. Ouais. Parce que Aza pe baoba, Aza membre mora munene na parti na bango. Mais absence cas total y a ba musicien. J'ai vu ça. J'ai vu Félix Oazé quoi, wana na morgue et na ouais na morgue na moneka we ranson na morgue we ranson tazalaki mais eloko epesi passe mingi tadi maman Olive Lembe Kabila na motema malamu azaka nango apesi biso maisha park ouais atie matos atie nyonso mais ba mission wa yembela Tchalamwana bazate ba yete non mais c'est profond hein?
il y a quelque chose qui cloche, sauf ex-musicien, il y a JB Mpiana, puis Redi, Amis, Abetaki. Na Félix. Na Félix. Parce que tous les musiciens autoyebi à part fallait aller banda mboka. Bazana kin. Bango tu bazala ba petit chalamwana. Bazala ba pire chalamwana. Taka na we ranson na yebeli chalamwana te. Toke sous plus loin. Wapi nzembo o ba rendre hommage na chalamwana na ba musicien congolais. Tu sais qu'on est bimikate. Nous attendons peut-être dans 2-3 jours. Avant. Chalamwana sa kunda mito sana nzembo ana. Et peut-être ba ko bimisa moi après. Chalamwana sa kunda mito sana ngoni. Et ça la mara avant. Le temps où takufa, moi le temps où chalamwana kufaki wana. Déjà ba mise ba ngaba kota de studio ba yimba. Très bien. Mais na moni Félix Oazé comme ta côté studio ayembi na ba na orchestre na ye. Ba sangisi mutu ashi na Oazé quoi. Wana na sina yokiango so yokiango te tala pas Vincent Chiluizi. Mais attends Sarah. Toi qui est non moins loin. Sincèrement il faut que nos musiciens ba meka kozwa moi conscience moi acte na ba biloko yo apparemment le musicien à part ce qu'ils font la musique ils ont bazali lisusu na makamusus o bazoko banga ko s'afficher que ceux qui ba moninga na ke ko s'afficher na voilà pourquoi un musicien encore comme un politicien dit soit aux ana politique soit aux ana musicien. Très bien. Sikoyo tala lelo tom c'est la lei chala mwana le peko là il a dit vous comprenez tala sabotage tala ka podium ezame batu ba vide na ebi pete so ba signer na livre d'or et so pe ba tie contribution na ebi pete est-ce que eza premier jour ba fungola maisha na mona ki inosbi inosbi na mona ki inosbi il faut kondima ba effort à batu na mona ki Barbara Kanam yepe lobi pe azala qui et puis la personne la plus insultée maman Mbiliabel yekutu tokanisa ki ke akoyate te mais malgré yaki ya mabeza ka po abeti concert na pourquoi c'est ça aussi le mal ayaki na ye mais ya mabe nango ezaka po abeti concert na pourquoi bon tout le bara peut-être JB aussi ayaki te mais na pourquoi a livré concert na Izipa peut-être bazana ba antécédent on peut dire ça parce que nako condamné bango te ponga personne na ba antécédent tana chroniqueur mo so akufi et puis ça ngate na sa émission na pour chroniqueur akufi hein peut-être bana ba antécédent na bango on peut dire ça mais si c'est pas le cas franchement je sais pas mais to condamné pe ba musicien militaire peut-être ba yokana na bango te mais na auto yebi na ba solo na ba histoire Chalamwana a aidé presque tous les musiciens. Oui, Chalamwana a aidé les musiciens, même sur le plan il y a Mbongo, oui. Dans na ba musicien mikie, ba boy ko mata podium, il y a gratuit. Na ebite c'est que so ba chaki paquet ba ngaba ya bon, to ebi pété. Pour l'andimi pété bateau ba yemba wana bazanga i transport, bazanga mo mo kwa bu ndimité parce que mama ni mama pas zaki. Il est mon pas zaki. Ezaka ke bato ba boyaki. Le sabotage, négligence. Bato musu ba yeka so na kete mokili loba. Malgré moi. Disons ça parce qu'il était du père perdé, en gros peut-être tendance échanger, les gens bazo banga ndenge bakuma pe kopimela bango ba visa, bakuma pe kobeta bango na poto, nde bazo ko banga ko s'afficher. Mais sincèrement, eloba lycée oyo do eloba ka ete ceux qui ezo ko bela te pa na bino ko linga ko sala fête te ça fait mal ngane na za pour ata na za na partie ya IDPS ata na za na partie ya PPRD ata na za Viclibien ata na za Imanien ata na za Barcelonien ata na za o msusone ya rane na ebité à part Barcelone à part Madrid Barcelone Argentine na Paris na Paris Saint-Germain ana luka bato ezaka Irak na luka ba Irak wana pourquoi na faut pas citer ça attendez konanga aza soki muta Real ngala aza soki muta Madrid nako linga ko sepena liwa ya ndeko nanga te toza ba africain
Vous comprenez? Wana babenga ngo opinion na ye. Et à part opinion, faut yeba ke mutu na mutu ota l'intérêt na mbisi alanda esika mai chulaka. Et alors le longa sarabo majabu ya na simananga. Tous abatu. Très bien. Parce que yo yebisa ngai na utika majabu pona landa mutu mususu te nga na bongeli na majabu. C'est comme ça, c'est la gratitude. Et vendinga na mutu. Vous comprenez? Donc, mutu na mutaza libre ya opinion na ye mutu mususu otala pe ngai na vita na se retrouver nanga. Nga na imana pe na se retrouver nanga. Ya to bandeko. Toza na rando na musala. Mais toza famille, tout est la famille. Très bien. Juste ça koyeba que nous sommes des Africains. En dehors ya barando o toza nango professionnellement, mais nous sommes les Africains toza makila monko toza bandeko. Ça sert à rien ya osepela na liwa ya ndeko na yo. Ça sert à rien ya saboter matanga ya ndeko na yo. Ça sert à rien. Ça va rien changer. Donc, merci beaucoup. Voilà. Sincèrement, je dirais, j'étais là aussi hier. Nous ne pouvons pas tout dire ici parce que nous sommes à la télé. Ya moninga ate information. Natala ate tadi. Moni makambo babengi ka politique. Na yakate. Même enrôlement, babenga ngoni ni ko vote. Vote. Na vota une fois, mais na zwara nanga ba carte d'électeur nyonso. Na mona nga nande na okendo voter yena na moni ka net na koti parti politique automatique. Na vota nanga. Mais au moins pour l'enrôlement, allez-vous enrôlement na kosangolé parce que na na besoin identité na ngeza carte nanga. Très bien. Et bani déjà lelo, le président a lancé nini lelo à partir ya mboka ya banoko na vote moni ka vote wande ba chaka yena. So ika na telka ngai onje na kota parti politique na kanga ba papier pamba na voter. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Ngai, il y a des choses où nous ne pouvons pas parler ici à la caméra, mais je dirais un grand merci à cette grande dame maman Olive Lembe Kabila, maman ni maman. Sarah, hier, j'ai eu pitié de cette grande dame. Ba navette oyodo ba no salema lobby na cinquantenaire. Je me suis dit, et ça dit à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pendant que Moutaza nanda kuya malili. Ouais, on a comme qui cinquantenaire, 8h, 9h. Mais vous pouvez donc imaginer que Ebembe Yamama Tchalamouana et Ekobima, dans les après-midi, après avoir au Salabakita Mata. Et cette maman qui s'appelle Maman Live, Ayina Bis. Bis. Plein à Badou. Bis, oh, eza lokola, bakeko boula. Juste pour chercher la paix. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous bénisse. Et ce qui s'est passé dans et puis mtache peo to mona ouais. So ite famille on ngeli ça ba sabotage ba kofinga n'importe quoi. Si aujourd'hui Kimia Oeza c'est grâce à cette maman. Nzambe abatela yo. Il y a le nom du. Possible, il faut le dire, bande kwa chala mona ba na mauvaise foi penza. Oui. Apparemment, bazali animé na foi moko boya malamote où nous tous tozali na ba entre parenthèses, mais peut-être après l'enterrement ya maman bokoyoka bino moko bokoyoka. Et moi je me dis, tu sais aujourd'hui la personne qui vient derrière toi pour te dire que au moins noza boekende il faut ôter les melasara, faut salana yebo, il faut salana yebo. Et rosalika likopa wana yeba ke le temps que yo ondimi du luana obepsi vina mobimba. Obepsi vina mobimba parce que okokoka susu koloba note na makamune nyonso. Maman azalaki trop cher pour nous, elle est partie, elle ne va plus revenir. Même à taba hommage na yasuka ezalata na honneur. Nabi qui n'a parlé du peuple et loba bande ko misusu ba musicien misusu ba yaki olakisa biso bilamba na bango nde balata ki batia présence na bango. Mais ce que j'ai compris, nous devons être prudents, mes frères et sœurs. Soyons prudents partout où nous sommes. Na politique, na église, na YouTube, na nyonso, soyons prudents. Tolinganité, nous les Congolais, tolinganité. Les Congolais nyonso, tolinganité. Nous autres, na Malili. Mais ce qui s'est passé, c'est... Et puis tout le monde avait compris qu'il y a quelque chose, il y a ma B.A.W. Ezoleka. Sarana Boito Kundola Mamoussous. Un dernier mot pour tout le monde. En tout cas, tu as dit, ça passe. Que son âme repose un peu déjà par dire.
malgré bakundaki pe na retard na butu na butu nga na longwe lobby 0 heure na longwe maisha park toyebi te peut-être pe toyoka mama chala mwana zara chef coutumier ba chef coutumier bakunda baona butu ba molopo yango ponga na tala ke pa lité akanda fona benga o be na ngafokota plateau donc non benga yo pas lité akanda donc ba okende pe akokotsa na mo na libulu donc bakundaki na pokwa kende malamu ape malakinya biso pe bato totikali envie et servir biso leçon na liwa ya mama chala mwana yango adagio elobaka kosana kokufa omona bato balingaka mama chala mwana sa kufi akoka kose défendre te bato bakodéfendre ye mpe baza te mais ntango mosusu 2 jours avant aedaki ntango mosusu musicien moko apesaki ye cope mais moye toyeba eza te question na mareposa mpe tozwa mayele mokili ya mabe. Chers musiciens, ba papa na biso, ba mama na biso, nzambe azala na bino, ba chroniqueur pe nzambe azala na bino, ba journaliste pe nzambe azala na bino, ba pasteur pe nzambe azala na bino, pour que nous puissions aider les chefs de l'État ou pour que nous puissions aider notre nation et que ne liboso tout le moyen nous tout développer mais tout ba cerveau ba conscience na biso na ba aspect nyonso. Mes frères et sœurs, nous sommes trop loin d'être riches, nous les Congolais. Je le dis, preuve, aucun Congolais qui a une banque n'a Mboko à Zalakate. Cherchons à être riches. Tozo envier eux ezali libanda. Tozo koka kozwa eux ezali libanda to salango awate, mais tu vas préférer aux yeux ngo oké sala libanda. Biso tozo ko kota kaka na kati ya buzoba na salité na pauvreté. Un pays potentiellement riche, mais les habitants bazali ba pauvres même sur le plan moral. Excusez-moi. Parce que aujourd'hui ce qu'on a ka riche na motu. Et Sili, le beko le kali le bon délivre. Merci beaucoup. Nous avons bazar na bino.